sportif congolais mbote na bino. Ezali ngai moko wa bino Mbungu Tati. Nazali na mboka Egypte. Nayaki na baninga mpona kosunga équipe nationale ndenge mboka etindelaki biso. Mais tozali na pasi na motema po oyo tomoni kolongwa mboka na biso Congo ti awa na Egypte elikeli biso ndelo. Tolali 2 jours na aéroport Anjili pona bolingo ya mboka. Toyekoya awa le samedi. Le samedi, tokutani na théâtre ya liboso na kati ya avion. Mayo oyo bakaboli comme uniforme ekokaki même pas. Mais qu'à cela ne tienne, toyelaki kolata mayo te toyaki ne pona tokumisa mboka. Kobanda na aéroport ya Njili, aéroport ya Caire, ba bus ezalaki incomplet, moyen délégation nyonso ekota na ba bus wana ezalaki te. Et pourtant, il y a eu une commission d'avance pour organiser ces jours na biso awa. Tokoti na ba bus, mais avant tokota na ba bus, tozwi sango ya mawa. Bazo mener équipe na biso na 1-0. Kaka na aéroport wana avant to quitter, toyoki so sango que baza ko mener biso 2-0. Ba bus e tokoti, tokei na stade. D'abord le stade en question. Le chauffeur et le bus a eu le même stade. Bateau, soi-disant les guides, ba ebi na bango stade. Donc to telengani lisusu. To bungani. Mais après tu peux retrouver stade en nous. Stade sans ticket d'entrée, sans badge. Alors que l'État congolais a qui prévenu 6 mois à l'avance que beaucoup de dans le stade, ils allaient conditionner. La fédération a informé l'État congolais comment est-ce qu'il fallait faire pour que les supporters accèdent dans le stade. Mais le ministère du Sport a salé les Yangote. Tout Télengani, tout supplié les Égyptiens, mais les Égyptiens sont catégoriques. Alors, non, vous êtes dans le stade parce que vous avez un stade. Tout le monde dans le stade, tout est dans l'hôtel, le point focal. Là, il fallait distribuer na biso bateau touruti mboka toye ba esika ya kolala. Esika ya kolala est causé de nouveaux problèmes. Biso toye kozo esika ya kolala na ba minuit. Nde ba kozo biso na hôtel pour ba na esika ya kolala. Esika ya kolala banda tozali, banda tokoma ti lelo. Ata mokonzi moko ya ministère ya sport aya ko rendre biso visite. Botala modèle ya makambo. Mboka oyo Egypte ba footballeur ya 74 basala exploit na mbokolo. Batika sango na mbokolo. Basala histoire na mbokolo. Mais lelo toye ko boma histoire wana à cause ya désorganisation na biso. To ba humilier ba joueur na biso. Tika ya kokota match ya mibale ezate. To telengani na stade. Tozangi na sika ya kokotela. Il a fallu que bana ko bondela ba égyptien pour que to accéder na stade. Délégation to yaki nango ba kondi entre parenthèses soi-disant les députés, les amis de eux, ils ont bénéficié de droits ya kokota na tribune d'honneur. Biso ba beti ndembo. Biso bato to sala que Congo e bana na 2 étoiles. To telengani libanda on se retrouver na pourtour na bandi mona ki belili o batindeli bino ba égyptien baza kondimate que parmi nous bato oyo bazalaki exploit 74 bazalaki si c'était vrai pourquoi vous se retrouvez na tribune d'honneur te donc ezali bino te tala histoire ya mboka ndenge babomi yango histoire ya bale ndenge babomi yango suite ya cela to décider que konyo kama wana lekindelo match ya samedi ya dimanche to kokende yango te po ezali soni mingi to nyokwami konyo kama wana ekoki to kotala na télévision ndenge bana na biso bakoko na biso baleki na biso bakobeta
On ne peut que leur souhaiter une bonne chance. Parce qu'elle a un bon résultat pour que Toby Manifeste Katan a 1 point. Et pourquoi pas les 3 points. Mais, Tolembi, il y a toujours 5 ans à Mokonzi Mboka. Na banzi akolanda ba vidéo yo que beaucoup de gens na Kisasa toke nanda kuna yo. Toya kosenga ayamba biso. Poto yebisa de vive voix modèle oyo banyokoli biso. Biso ba beti ya ndembo. Oyebi tokutani na baninga ya Santos. Santos oyo tobeti na ebale. Santos oyo akomaki entraîneur national. Baninga na ye balubi mais boya token na bino na tribune d'honneur parce que vous le méritez. Tokosi bango ke toza koya soni po tozalaki na batike ya tribune d'honneur te. Mais de loin tozomona ba député bato kilikili ba occuper ba place na tribune d'honneur. Biso bato yo likambo ezali ba kolo esika tozangi ba bwaki biso na wenze pour souffrance. Parce que le football ne leur disait rien du tout. Mokonzi Mboka oyamba biso. Toza koya. Toyo occupé etikali moke gouvernement ebima. Mais biso pe toza ko senga yo que na poste ya ministère ya sport tolingi lisusu ba homme politique te. Oyo soka zui pouvoir atondisi na cabinet cousin, cousine, membre ya parti politique. Biso moko to simba ministère wana biso pe to ya kopesa yo 3 kombo ndenge to yoka na système et opona na kati wana nani akoki kosunga le sport na mboka na biso natiki maloba na baninga mususu pona monopoliser parole te. Merci na bino bana Congo bo continuer ko soutenir Léopard bolemba te bato e mabe wana nyoso to ko liquider bango to kolongola bango. Merci. Nabino.